1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana manane sana, shana manana mayana saka. Mbote bonjour, Kimia Bolingo Esengo. Eza lokati ya mabota mabino bino ba bozuli baku ya kotala lisusu ba film na biso ya Malibo Movie Club Cinéma. Kaka ndenge na ebisaka bino na Malibo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate ko bunga bungate lelo ezali film na biso ya sika. Première partie ya film na biso ya kaka ndenge na lakaki bino na lakaka pe na kokisaka na bandaka pe na silisaka zala scotché zala branché toujours avec la voix angélique Malibo Movie Daddy Cœur 25 fois chanteur du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka lelo film yango yo kaka ndenge boze belé na bandako bokozela kaka ndenge boze belé bokozela botala film na bino kasi na sengi lelo ba mama moins intelligence kasi soki pe wana te na lobaka kelasi yango yo tokomi pembeni mama kozela te septembre bando wela wela okokomisa mwana wapi ngonga yango yo mama ndiyo mtozali na changu tope bipai na bipai kasi tope sape félicitations na bay onyoso bazu examen d'état na bango félicitations na bino nyonso kasi suki wana te ba parents bazo makoki ba pesa bana makoki a continuer parce que classe est très nécessaire na vie à moto aussi diplôme est à fin du monde était appelé limite souka ba étude était kende université kota ba centre professionnel lié kola au pesa bo mo ina valeur merci kasi na lobi to sala ndenge nini keba to komi na système toujours il y a 1308 code à succès code à mbongo code à moto ndenge to kwesa ki mitendi ndenge to kwesa ki bipai na bipai merci na ba maman parce que grâce na bino nde Malibo Movie Kumata c'est Kumata. Je vous invite à suivre la tranche la plus suivie de films nigériens interprétés en lingala en Afrique centrale. Programme na biso ba chaîne ezo le kanasi noté yango. Soki pobungi benga le sexy boy na koyebisa yo ndenge nini osala heure nini pesha nini o biso to le kaka. Kasi ba maman wapi bino ba maman tchelo boko na motema to lobi Malibo Movie to le la yo fort. Ne kaka bolelanga fort ndenga pene la bino ya mingi. Yango bolingo ngana bino et c'est combien conditionnel kasi film yango lingi ko banda benga tantine benga voisin yebisaye Malibo si abandi tanga tombulaka maboko ezalaka poto créer connexion tombola maboko ah yo mbala mbuku tana biso avant total la film to tombulaka maboko tango papa Simon Landu motema mama lisi futi avandi akozela to banda tombola maboko ningisa koko ibisa koko Malibo lobito tombola maboko benga mama za libanda yepa ya kotombola maboko ni nyango yeba kotuna yango yeye ozaki diba toke lisusu yango yeye ni nyango yeye yaba santu badia satana yaba koko yuka. Jeune fille maman, au fan d'Andaku, aux autres mélodes comme ça la tête, tu es lié aux solutions. Kobanda Bokolo ya 10 août, si le 18 septembre, centre de formation Air Beauty et Gazellino Mobangé d'information, tous amis Moussikate. Tous allez car en avenue Kimoa, numéro 61, en diagonale de la station Engen, dans quartier 1. Yaka, tous allez causer là pour te, au pesa bon mouina yo valer, o ebani no kosala na vie.
pour que les gens soient respectés. Le roi de la souci à la population, il y a moins de quitter si va pris, tout bouki va pris pour que montignon soit à la formation dans le nègre singing. L'inscription est à liste na 5 000 francs, il y a pas na 5 000 francs, nous avons reçu l'inscription dans 4 Air Duty. Donc, dans moi, on a information que je vois, frère, participation, ça a $35 seulement. Donc, beaucoup va pris pour nous permettre de nous boya, tous les personnels qualifiés pour nous permettre une formation au Yelongo Bali. Les inscriptions sont Jonko. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour plus d'infos, contactez-nous sur. Pour les inscriptions, inscrivez-vous sur. Masina, Jili, Kimbanteke, Changu Mobimba, Maman, jeune garçon, place à Oyekola, Yamala Mwango, Yara Panabiso na Ray Hair Beauty et Panabiso Lyon Ezali. Extension à cils, micro-sholding, Awa, formation Ezali. De lundi au samedi, 9h à 15h, Yara Oyekola, aux Zélani. Nous tous Samanayote, ici Yoki Marambo et Singeli. Tout dans mon sikate, juste en face de la station Engen, station Oya quartier 8, Tozaliwana, Yaka et Golega Bitoko. Au point d'Anda Rosali. Fais sa vie nos valeurs. Hein? Fais sa vie nos valeurs. Yara Oyekola, à Panabiso parce que professionnalisme, quand de fou nango, place nango, ils ont assez moko, à Panabiso, na Ray Hair Beauty. Nabiso yango ebandi première partie a film Nabiso ya Pesa Makambo avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka kasi yo utalaka wapi tala kotoyo oye bandi bazola na mangu boye nini. Pourquoi bazolanda na mangu boye na lobi na yebite première partie yango esi bandi bongo na singa kiwana okopesa nga mbongo ngo tavokende te mbongo wana ezela nanu parce que makambo eza na mituna ngao eze belé poni kotuna nga te koloba nga te pourquoi nazo sala boye koloba nga boye te te 2 jours yango aussi na singa kio mbongo est-ce que mbongo na yo te kosala boye te oyebi ke naza na posa mbongo wana te mpona sala makambo funa sala oyebi ozosala boye mpona nini te soki na pesi yo mbongo kodepensa te kogaspie ngo na lwenge te na kogaspie na lwenge te tala kopongo sala yango bien tala kogaspie mbongo wana bongo te kogaspie mbongo wana pamba te lia ngo malembe parce que na kobakisa susu ata $1 te bébé bébé na nga na lingaka yo je t'aime merci pour nambongo biloko eza kuna na cuisine nayoki chéri est-ce que oyo nzele na ye nalobi na yebi te film bandi kaka sikoyo yo ozalaka bandi kotungisa malebo malebo eza ndenge nini tala nga naza na posa ya kokende kose soulager azomisa biso boye ndenge nini yango banda tovandaki bonjour nga nasalelaka 3 na natie mibale nga nafandelaka bakiti misato tata lopango bakisa mosusu kasi nga nalingaka boye ndenge natuna question moko avant ke obanda koloba pourquoi lataka kaka même elamba oyo te wana te nini ya mosala ozoloba nini bato batamalonga bazoloba yo mpo ozoloba tala mwindu lokola molili te oyo elamba oyo koko na nga asombelaka nga yango nalataka ngo mpona kokanisaka ye oyo awa te mpo beta biso masolo ya famille na yo sikoyo bino nyonso bokoloba yo mpe ozoloba est ce que yo futi mbongo aloya ya sanza oyo est ce que sanza oyo futi mbongo alors ozobandaka kokofungola mbanga oloba neti mutu moko aza na valeur mpe awa wapi Rita ngani nazo représenter Rita awa yo nani yango te papa mukolo pango nazo sepela ba jeu ngo sala wana te ozobenga nga meserita pona nini te na sepeli nango te na sepeli na kombo wana te ndeko nanga kanga mbanga na yo ozoloba nanga sepeli na kombo wana te soki tosengi mbongo awa to contribuer yo kopesa mbongo
yo ko pesa mbongo te yo pe kitisa mutema ko papa lopango obengi biso réunion lobaka kalika mobengi biso awa alors raison na bengi seli réunion oyo eza na makambo ezoleka na lopango oyo po buzobe komi koleka ba je komi koleka na lopango oyo parce que soki bo continuer boye na ko bimisa batu nyonso liboso libanda lopango parce que 1000 lera na 50 lo bo futate bele boye olobi nini te ba olobi nini bandela nanu makambo yo lobi na okyo bien te combien ozo senga to pesa kaka pona sur toilette pona nini ozukanga boye nini zela azoloba ke muto yo aza awa abakisa 10 minera sko mbongo ngo to futaka ya location za combien soko boko futa tika ko futa te donc ndenge boza awa bolingi bo comme solo pango nanga sika ya basa ndumba bo futaka te pona toilette bolingo sala nini boko futa te to ko futa te yokutu atala yokutu tala yona yokutu na bite mkonyo futa bongo na kolanda okuna kanga mpanga nayo tal nazo mon dirait 10 000 lera oyo bakisi pona baso en toilette ngai nafuta 10 000 lera wana nazo nyoko mana ko pona ko futa mbonga loyer to beta na ngana yo to beta na ngana ko mo sala biso ba jetoni nyango téléphone ezo sonné te azela ezo téléphone ezo vibrer yo eza na poche so kateke ezo vibrer bolingo na ngai te bébé yo bengaka nga kaka poso ni sangai pourquoi sala ka boye chéri na ngai oui na ebisaki okena koya ese ngatem na ebisaki yo nakoya kokutana na yo nazoluka moi raison mo pour que permettre que na yakuna oyebi na koya juste que nazoluka kaka raison moko oye ko simba pour que atikanga na yakuna te komi tungusama te na kotindela mbongo zala calme na sisa nanu je nazobeta yo za moto na ngai bolingo na ngai mon cœur mon amour moto na ngai moto na ngai te yo sozobelela nga boye nayebi te nini eza na makanisi na yo ozomona makambo ezala na biso makambo ozosala rita eza mabe koloba na nga boye te yo za moto na ngai nazoyebisa yo siko yebisanga soki yo rita soutenaka ngai rita tiaka nga poa nakabola na ye mais malamu na yo soki osepeli susu na rita te tika ya kende mais yo kosala te ke oliaka ye mbongo ale otrahisaka ye obetaka ye mosinzo na basi mosusu malamu te malamu sundola ozwa oyo olingi wana te nazobundabunda nakangisa soki nakangisa oyo nazoluka nakotika awa nakokende tala oliko zoyeba te nzambe akokutana na yo parce que ozosala mabe ozolia mbongo mwasi mosusu okabelaka mwasi mosusu eza fokop eza mabe ponga mkona kozwa mwasi oyo azosoutenir ngai azokabelanga mbongo tika nakokoma fidèle ya liboso parce que ngai na respectaka mwasi na ngai okutapesaka ngai eloko te bonso na jusqu'oyo azosoutenir ngai nakosundola nyonso nakovanda kaka na oyo wana yaya tobeta beta na buka yo yoka réflexion ebele mpe bazaka na bavie oyo aza na chéri asoutenaka ye me mbongo wana akabelaka ngo chéri mosusu pembeni ozoluka nini na mokili oyo yo mpe ngonga nyonso kaka tantine bleble nini yango estce nalingako te estce nakosi tantine blessing omoni nazozela mwa mbongo moko boye fale batindela ngai maintenant ekoti te me ekokota me provision na ngai esili napesaka nyongo te napesaka nyongo te oyoki ateleko ndenge naloba te nayebi nini ngo loba lopangu na bino kuna isi eyebana bodefaka bofutaka te bokimaka kutu bamama mapa 500 francs na tongo mama kita mbongo kasi nazoganga te nga na te kaka koganga te kitisa na se te pourquoi ozosala boye nakoya kofuta yo ozomona yo nde ekobanda ngai nalobi nakodefisa bino te bino kuna na lopango na bino soki na defisi bino bofutaka nga nyongo te pourquoi nakodefisaka bino lisusu te kitisa motema tantine blessing eloko na sengo ezeloko moke kaka naza nango posa nakofuta yo yoza moto na ngai mère de mère boss tia na se tantine blessing oye mpe na liste bleble tala olati kabelo olati kilote oza mpe propre boye ozoyelanga liste mpo defa biloko mpa na ngai te soki nalobi koka soni basuki otodefaka na biso yango kokanga te nazoganga
zelana la suka sende kuganga ezalaka bima kende longwa pembe na ngai longwa la boutique na ngai kende pona zo bano kimo kanti so na so ganga tenga na zo promettre yo ngai na ko simiso atakasi kabelo oyo na ko futa yo zelana ta la liste na yo indomie spaghetti exeter nini bwe korebi fute amoni liste ozana ngo oyo ona ko peso ezanga gari na sucre na nguba nisana bloc mso ko defisa ote tantine boma moto nakofuta yo nakofuta yo ebi kenzali zalaka mabe bebe ozomona gari pesate me kaka nguba nyina kokopesa yo tantine ozopesa nga nguba nasala nango nini bato balataka lolengo yo lati ebi sika bavandaka te ebi sika bakenda koluka mbongo te boma moto tantine tantine bleble tantine bleble boma moto nakoya kofuta ebele ba ezalaka makasi na kodefa me pona kofuta nyongo ekomaka bitumba ya kolanda ya kotindikana eza bien te tango defi tango za kodefa zalaka capable pe kofuta nyongo ngani olingo yekola coiffure make-up extension cils zoa numéro ya Ray Hair Beauty 089 49 29 958 bango bazali kuna na Changu na quartier 1 juste en face ya station quartier 8 ni nyango ni nango trisusu salité na kati ndako kuna na lingaki na kombola mais yo so ye mwenga la kombola za susute pourquoi ngala ko kombola na oto tiona nazo bokolo na ndako nazo peso mbongo bilamba nyonso na kombola susu ndako te ko sala nga bongo te kolobana nga bongo te kolobana te makambo so bezo pesa nga kanda te telema kenda ko kombola ndako kuna ok na ko kombola te o comprendre on azolo bati kaka ndongo munga boye nazalo kola soda soki na lobi yo exécuter ko pesa nga kanda te na oti musala na koma susu ndako na kombola ndako ok na yoki kasi na yoki na ko kombola ndako tala kombola ndako mbango kombola ndako mbango na liki problème te na boyi likama tala ko bakana nga boye te na silika kamabe est-ce que comprendre wana bébé buchu na ye pesa makambo première partie yango yo kasi film oyo izaka en deux parties Charles bébé tala nalingi na tala ba email ya ba marchandise mon salaire commande mais yo monte que nazo c'est la téléphone pourquoi ça la ngonga nyoso kaka boy otungisa ngai te kuna la kendaki koluka musala na tikaki imai nanga po bazungisela ngai bebi sanga soki bazunga zwa salamba mbango bebi kinazo occupé te yo olakisa kanga ta bolingwa ta mokete te na ebisio nazo occupé te ça kasi soit téléphone obeta mo dépasse bien c'est là na beta mo dépasse bon yo bien ngote au change qu'une semaine passée te salamba mbango naza vraiment trop occupé salamba mbango wazota la bwenini nazo comprendre te ni nyango nazo mona beti a ebisio que 3 millions de ba proposer yo mais pourquoi que tel ba message nanga pesa nga téléphone nangai est-ce que ça la kabongo e banda mkolonini ndenge zawana depuis lobby batindeli yo contrat ya 3 millions pour que ne kobeta bale na club wana ni nyango nganda yo tozawana ndako makamni so concerné yo et so concerné nga lokola toko balana 3 millions et koko sala makamni so tozala ngo posa bébé zela yebisa ngai mukoloni ningana oto yokana ke toko balana siko soki toko balana te siko tofani ndako moto sala nini te yo soko yebaka te ngana bundaka na yo kaka na relation oyo po protéger nga batela nga na mo makambo moko boye eza siko yo lingaka nga pe na lingaka yo mais nini ngozo sala makambo boye ngai mutu na futaka ndako ngam na kabela ko mbongo ngam na latisaka yo ngam na lesaka yo siko ozoloba ke likambo no etalinga te ki yo kutika loko balanga te te Rita makambo ozo sala nga nazo sepela nango te faso zoloba nga nazo sepela nango te yo na ngande mduto yokaki siko yo zo nganga na signer contrat na club wana est-ce que yo ko beta bale na place na ngai est-ce que za bongo siko ozoloba nini ngano tozana na bala yo tozana bolingo pona bala yo na bala mwasi oyo azata diplômé ya pamba te tala pardon tika ko tungisa ngai nazo sepela na makambo zo sala te telema non telema kende kangisa bisaka na yo
nakangisa bisaka na ngai te soki nalandi makambo ezoba na motema na ngai bato bakokota ebele kovanda mpe na kiti na ngai te ngam nasomba yango lokolo boyi contrat ya 3 millions ke makambo no etali ngai te kangisa bisaka nokende donc nakovanda susu na kiti oyo te tala malamu kangisa bisaka na yo kende Rita nakangisa bisaka na ngai olingi nakende wapi sikoyo tala on dirait quand des hommes tanga na mutu zo pesanga mukusa naza na posa kosala mabe te bongo te Rita kosala bongo te nalobi kende na malembe tala na kosala fo na bi kanga kende kangisa bisaka no bimo kende bébé Bouchou ye abona ye alobi est-ce que mtango beta bale na place na ye te nzambe na bondeli yo ba déception eleki pesanga mutu moko oya koya kosunga nga na bomo oyo ona kovanda na bolingo na ndenga solo nzambe yo salaka nyonso mpona bato babondelaka yo nga nazobondela osunga ngai nzambe tala vi na ngai wana libanda encore lopango ya bato ebele koswana na koswana Saint-Esprit kota na kati na ngai nzambe sunga ngai tala maboko na ngai eza pembe nasala bato mabe te naza kaka na posa bomoi na ngai eza malamu wana voisin matisi musique tomonaka yango na bavoisinage na biso voisin wana somba tala bluetooth ya monene ye abetaka musique kaka makasi ondira azaka na fete chaque jour tala makambo nazoloba ata demo azotika ata nasambela te misiki ya makasi boye moninga kosambela ndenge nini lopango ya bato ebele ezalaka kaka na bakokoso ezalaka kaka na mikakatano na baproblème me toyekolaka kovanda bien esika moko buzoba nini yango ozosala boye nini yango yo kotia musique makasi edérange bato baza na bandako nini yango poko kati musique na ngai te eza pe na bato alingaka kimia bavanda mwa kimia nini yango na sali okoko ya kokata musiki na nga bongo te tala nzambe apenir yo na lobi tala papa na yo abota yo azala modi pona ye na kimia pona ye pano na kimia tala nazosala bajeu te okati nga losambo kekeni kosambela te ata sata na kosepela na makambo ozosala te soki nazosambela tikanga na tisi osambela boye ego simba te yo kanisi nini yango nzambe akoyanyola losambo na lelo solo ngo sambela kende église nanda ko osambela biso tofanda kimia buzoba mikanga lisusu ayaka loba lisusu omona makambo na kosala loba lisusu tantine Rita ya asalaka bajeu te azalaka toujours agressif boye tala pe papa lopango aye tala lopango ndenge bazosundola yango tala lopango comme lokola neti soki esika nini yango wana epuis nayebisaki bango soki bato bakoloyeba kiti babengisa ngai bayebisa ngai tani omoni ngai te ozoleka kaka bongo eske ngai naza lekambo na yo sikoyo ngoloba nini tala lopango ndenge eza sali te sikoyo yo mutu mibengaka mwasi okoki kokombola lopango oyo te tala bachasse partout babidon ya bajus partout sikoyo lopango nani mokolo nango te nga na tunyo motuna yo mpo ozozongisela nga motuna ozomona te ozomona basache te ozomona te tezela eske yo oza papa lopango awa mpo nga nakombelako lopango yo papa lopango kombola lopango na yo eske nga mnavandaka na bino te yebisa bato nyonso bazali awa poko koloba na ngai natelemaki kutu mpona nini tala oyo ya kotambola na nzela bakomona mwasi kitoko mwasi malonga soka lopango avandaka salite j'espère que eske bozofanda kuna mpe bozotya propriété na kati ya ndako lopango ya bato ebele kaka boye nalobi pesa makambo eza kaka en deux parties ya pamba tozosisa filme kaka ndenge tobandi boye tosisi filme lobi filme asika ezali na deuxième partie na kotiela bino spot botala filme asika kaka ndenge boyebi nani mukolo biloko yo nani azawa nani aye kotia bilamba na ye likolo ya 3 pneus na ngai
nazotuna bato nyonso bafandi kimia bazolobela côté oya kotanda bilamba na bino likolo ya 3 pine na ngai bokuboni yango oyo eza singa bilamba nini yango est-ce que bilamba na ngai kauki kutu te pourquoi koya kokausa bilamba na yo likolo ya 3 pine na ngai nazo comprendre te esali yango nini te pourquoi kozwa bilamba na yo oya kotandawa est-ce que oyo eza motuka na yo te namo lopango vraiment mabe komo koma mabe komo mata bilamba ona sombi passe na nyoko mpana somo na gambela kuna ozobwa kono mabele boye la kisana bilambango oyebi combien na sombango na bwaki yango lisusu oyebi combien na dépassa mpana soma bilamba na ngai ba mama gambela balingaka bato ba discuter bilamba mingi te soki apesi prix yo pe faut pesa kaka mbongo ya sengi siko ozobwa bilamba na mabele tala obiki yako la kisana la mbango na tala ozolbo sumba cher yope est-ce que singa bilamba ezali motuka ya moninga tatouage kéloïde nduta cicatrice eza kolongwa na machine à laser yaka epai ya docteur Djibril na première porte africaine ngane tozoloba na ngai ngane tozosolisa ozokende wapi yo mtolati kitoko boye ozoyungana pendant que aéro bazopema ngam tozotuna nazotuna nde yo ozoyoka te tala kake betela yo olobi nini kake betela yo est-ce que ngana sala kola bande kuna mwasi ngaleki na yo ngamona na yo pour que yo loba nga boye ngam tozoloba boye na yo nde nazoloba boye donde ngoza awa ozokanisa neti oza fia danger fia caviar zela ngana ebisa yo na yebi esika ozokende et puis awo ezalaka avant bima il faut ya koyebisa nge esika ozokende po nga na koyeba ndenge na kopesa conseil na yebiso ke kopo ozokende boye betango koto betango boye nga naza grand coopérant il faut fongamelaka ngai tala oza na chance parce que namoni on dirait conscience na yo mutu ezosala bien te sepela po tozofanda lopango moko mais sanza ngai nga na sanza yo ngai soki no mina fungula fi ya livre ya fi na yo awo makambo mususu na koloba okomiyoka soni okofungula susu mbanga te na bilongwa wana stala mimi mpe saki ozotambola oyo nakei tala bacamarade na ngai nayebi kutu te pourquoi na telemi ana perdre de temps na ngai na yo moto akomona mpe na nzela amoni mwasi amoni nzela nzoka etula o malesama eloko basalela tani mpe azodinda kaka boye sia yaka lisusu yaka tokokutana kaka na lopango ngizanga tina est-ce que oza kolanda olingi ozwa numéro ya docteur Djibril zwa numéro 081 49 72 637 wana ozwi numéro mpona machine à laser esoigne yo ozokende wapi nazokende kaka na coin ya bongoloki mwenza bongoloki mwenza 1500 cher boye kaka na kwa bongoloki mwenza wana pesa 1500 tala soko ko matomati soko ko matate tika ngana continuer nzela na ngai est-ce que nga gouvernement est-ce que nga mnachi prix wana ko tika ko tungisa ngako est-ce que gouvernement tela nga carburant bon nga pe gouvernement te na peso 1000 francs ko tungisa ngate aya na ebiso moeza makasi 1000 francs na suka kana bongoloki mwenza awa est-ce que woni talingai est-ce que nga la force mata motuka na ngai soki opesi nga 1500 te ko mata motuka na ngai te tala nazo muno ndiri oza na susi ya bolingo yango kabwe na mobali yango yoko mema na musala mais pesa nga 1500 na mema yo tika kokota makambo na nga motema soki bolingo soki nini est-ce que wana tali yo kota 1500 koti pesa nga 1500 okoti te nga pe na kokumba na ngai loko soka ntango ni yango biso nyonso pe toswanisaka bawewa kaka boye oza na mbongo ekoka te yoka ndenge okopesa ye bashema milai merci na ONG tosunga na biso na mosala kitoko boza kosala na kosunga bato na AVC oke wapi yango oke wapi ngala za pressé na kobeto likofio na kobeto coup de tête mais ozokende wapi na lobi zela nano mais tala na betaka basi te na kobanda na yo na ebisaki yo est-ce que nazokende 1500 yo lobi na nga okopesa kaka 1000 francs alors 1000 francs okosuka awa donc place yo lingi okotel okosundola ngai okokitisa ngai na ebisaki yo 1500 yo boyi olongoli nga 500 francs siko olingi nini est-ce que carburant bi monter comité bon carburant ngam na tchaka prix nango est-ce que nga naza gouvernement tala na moni yo zotumbola ngai yo zobanda ngai komisa nga est-ce que nga nazokende mais manga esika nazokende ko provoquer ngate
patron chef nazo ebisa yo ozomona o eza musu te eza libotu eza likonfi soki na beti yango okoya okosala nini okosala nga nini donc yo lingo sundola nga wa okotolia na maliwa na yo okokisi mbongo te na soki sio par rapport ya mbongo pesi ngai tala pesa nga pe biloko nakoliaka na yo awa tala client azalaki kokende nzela na ye po elanga pe biloko nogo okokende so bisika bozanga okende te siko olingo ofanda pe yo pe olia tala soki okomisi nga esika esengelaki nakoma te okosala mosala te lelo okolia kutu te ezela non namoni yo okomosakana okozwa kimia te lelo tala tika ngai nazoluka likama te tika ngai allo malebo nazoya 3 pine oyo nazwaki nde mutu ntazokumbanga aye kutu kovanda alia na ye nano mwekutu naloba nde makambo ebele eza te tindela ngai numero wana tindela ngai numero wana oyo ya ONG tosungana biso na biso fona mema moto kuna mpona likambo ya AVC lokolo bi kuna bazoswanye AVC ofele na mema ye kuna malebo nasa na yo nzela na nzela mutu matumbolinga na kolakisa mpe nga mpe naza liboma namoni yo ozoluka mobulu ngai nakolakisa oke ngai naza danger okosala nge eloko te oza mwasi ozomona nga mwasi naza yanke ekosimba te na ngai nakolakisa yo lelo nano kutana makambo boye te lelo kosentir kosilika te zongiselanga musuni na ngai esi nalia yango epesa kitoko musuni yango yokabaka te siko nde eza wana mpe yo ofotika ngai kaka place yango okende soki te ekosimba te nozayebisa yo mama yelanga dama zango biloko ngo mpe nasengaki komande banda kala nga soki na sisi nakei ok natikeli yo kasi mbongo wana loko boko ozomiselanga échange nanga natikeli yo yango olingo ozwa numero ya ONG tosunga na biso pona AVC nerf sciatique na problème ya mikuwa zwa numero 081 11 44 873 na bandeli 081 11 44 873 wana ozwi ONG tosungana biso na biso pona likambo etali AVC pe problème ya mikuwa awa client na chauffeur ya 3 pneus bakopotana falaki azongisela ye mbongo ya lobi soki kaka 1000 francs akosukisa na nzela akokomisa ye kuna te nazoluka ndako me est-ce que mosusu eza te o ndako mokebwe studio mokebwe lokola toilette lokola douche te toilette eza kuna oyo eza toilette te eza douche pe te eza ndako bazoluwa ese te oyebi ke mikolo nazoluka nano mosala me nazoluka mwa ndako mobwe nayebisi yo soko sepeli na oyo te nga nakomema yo nakolakisa bandako ebele soki nazwi mbongo nde kolakisa ngai soki ozwi mbongo nakolakisa nga aza na posa kolia commission problème te ok bon sikoyo nakei soki nakokisi mbongo ya garantie nakozonga allo boni bon tonton Yannick Mangala boni est-ce que vous êtes sûr est-ce que marche koleka bien ok c'est bon siko olobi nini soko sepeli na ndako te na kolakisa mosusu te sima na bouger non sima na kozonga olakisa nga mosusu te en tout cas merci moni ki camarade malamu ebandaka na koswana moni siko tosololi kitoko tosololi à l'aise tala ndenge ezalaka est-ce que pe ya solo ki camarade ya malamu est-ce que bandaka non na koswana nalobi nayebi te o nini yango ozopenda ngabo ndenge nini te wana mobali na sika te nini yango zuzu yo tikala komona mwana mobali te ozala kimia soko monika mwana mobali okomolengalenga lokola edingwe abendi bilai mokolo mosusu makambo mibali ekoboma ngai oyo akoboma nga te natunyoka question moko ya simple nakutai na ye zwa vi na yo salela makambo malamu na bomoi na yo luka mbongo bongisa bomoi na yo tika makambo mibali siko lobini yo na ye boza na eloko te azaka bon tonton wana bwendo sololi nayebisi yo otunaka makambo mobali te nabibetelanga kope selanga shida yango kotiselanga ye dossier aza bogos aza kitoko lokola malebo tala miso na ye alumba wana
kaka makambo mibali kaka makambo mibali longwa wana biso tozoluka moto akokota na ndako oyo nalia ata commission kasi tokota tosola longwa wana ozolanda nini kaka po moni mobali pembeni na ngai yango ozolanda ozoluka kisheri na makasi eske balukaka mobali na makasi boye basaki lelo. Merci na grâce patience okito. Merci na DG Laurent Kalombo. Papi Empiana Nzamu. Wapi madame Nasha Nzobo. Malibo apesi mbote. Na Serge, le patron Serge Makila. Est-ce que le qui est bon nini? Té, le qui est bon. Yo za la carte dans le pango. Pesa ngamboko na ngai. Kiti sa motema te. Kiti sa motema tala. Okope sa ngamboko na ngai. Na émission nazo bima bo nazo kende cop. Na sala cop moko na malebo. Na ko futa yo. Ose musala. Malamu. Tala zela. Na fin du mois, ce qui va foutre ngai salaire na ngai. Na ko futa mbongo na yo boma moto. Té, ce qui santé sili au futa ngai. Combien? Na ko futa yo. Bongo ngo eza combien zo ngabo na luka na kilote. Ozo benga o kilote. Pesa ngambongo na ngai. Ozo benga ngo ilamba. Zala no calme. Zala calme. Donc nous avons la mbongo, tu as stressé ngado. Tu as la mbongo, ozo ngakanga na le bébé. Na le bilongo na no loboko. Comme ça na ko ebandingi na opeso mbongo en kasi. Lokolo komi ya boye. Longola na no loboko. Longola loboko le lamba na ngai. Longo pesa ngambongo na ngai. Longola na loboko. Na ko peso mbongo ango. Komi tu samate. Moni awa, makile kotanga na lopango. Oko futa nganyongo na ngai makile kotanga. Na le bilongo na no loboko. Ngona no loboko na gondo te. Bébé, ozo bébé sa gondo on a bi na ko futa yo. Teto sala ngo kaka boye. Kusilika te. Boma, olobaki nyonga on combien? Yo ebi combien te? Obosa ni nyongo na ngai. Zongawa ya kufutanga nyongo na ngai. Mama mara, yebi sa petit wana, yebi sa mwana wana, bato sala bwenini. Et puis soki mwana zoli la pesa ta biscuit à calmer. Tatine blessing bonio. Lelo sosoye. On dirait bungi nzela o. Mama blé. On dirait nazo comprendre yo bosa ni ngai. Toye banat yo kan tsuna zombo na yo elingelo bakena mona kakawa na mona ko partout soki ozimbongo okenda ka boutique ya mankoko ko somba poko na ba peso valeur mais soko zangi awa ndengo zo ya ko defaka awa ndo ya ka ko defa te ma blé ngate mto mona kakuna kuna na mona kate na mona ka kelele na yote ngo somba nini yepsa na lobana na tekela yo tala dans la posa ya dans la posa juste ka ya ben chrétien dans la losokuna po na lambata bulai parce que mbongo nazo zela imbécile ngona na tini nga mbongo te parce que ngana imbécile na oto ko sala nini ngana defso bima libanda shop na ngai oya ko defa tongo boye ngonga nyoso oya ko defa ngai soko zimbongo poke sumba biloko kuna epa ya mankoko ngana zo zela ba client yo zo ko defa nga biloko tongo boye oya ko tikela nga yombo otikela nga likama ninyanko tala bazanga tina ko yali susute soko ye ozala mbongo te oye bangai ngawe o raisonna nga kaka soko ozala mbongo te oya ko defa ngai mais soko somba oke place mususu encore mon kate soki ebeti yo wana ko luka solution alors malamu somba ka esika ko defaka parce que moto akodefisaka yo azana motema malamu envers yo ebisi yo nyonso bango peso lelo kolia nyonso zala ngo posa na ngo peso lelo nyonso kozala ngo posa okopesa ye mais nyongo na ngazo futa ngate te bébé so fantano mela donc awa oye o dépasser mon na mwasi mais nyongo na ngazo futa te nazebisa mama ko pesa na motema tende ngazawa futa kanyongo te asana mbongo nanga afuta kango et puis ndenga zawa oyo ndongo monyi wana mo pulu mo laso na quartier oyo basi nyoso ya ye yo kozwa no risque te o kozwa ba infection pamba mais feke kozwa ba feke pamba ozo balanga nini ozo balanga okopesa mbongo na ngai te nini yango to tungisa yo toza na balabala pesa mbongo nanga ozokoka kofuta nyongo na nga te kaka yo balula na basi okofuta mbongo na nga lelo ndongo za wana est-ce que ngo dénigringa poani ozokitisa nga valeur poani nyongo na kofuta yo pona lingana nga yo te yango ganga ngo kitisa nga valeur na nyongo tala oyo
nazo zelo na ndako nazo zelo na lopango kuna yo zonga kaka ofuta ngambongo na ngate toko yeba na ngana yo malamu mwasi etu lao yo pe feke ata nazu be feke problème ne za wapi eza bolungu na ngamoko mbongo na ngamoko chérie okei nzambe na nga petu akei opesi pe na fanta petu alinga bora akei pourquoi opesaki fanta wana nanu mpe na futi yo te chérie no todéveloppe kope te yo ozwika fanta opesie soki amelinga fanta ya ofele yo ozaka na posa koteka me obomelinga kope opesi pe fantango mpe ake non kaka bongo mbongo na ngutu kwambia na futu kaka obeti fo obeti yo fo obiki obe 1200 zwana 1200 francs na opeso après non, pas sur les 100 francs après. Abouzoba. Obomi na cop. Obomi shida. Ozana posa. Kombo na yo. Elle est capée na sena bonne passante na biso. Yo tinda kaka kombo. Na numéro ya Malebo. Bonjour. Bonio. Bien. Mais oui, binga susute. Yo mutu yaki na lopango na biso koluka ndako mukolo wana. Ok, yo fandaka kuna. Kutu kuna ne nazo kendeti. Ozo kende. Qu'est-ce la nini? Tena kena futa garantie pour na ndako. Donc ya na ngai. Donc to ko banda ko mona na ngonga nyoso. Toki na la kisayo. Toki na accompagner yo. Encore un jeune garçon célibataire Azwa studio na lopango banzele bazali. Na personne déjà reçu na yo. Bon. Nous avons un numéro de téléphone na yo. Comme ça na ko tindela yo ba principe esengaka pour na ko vanda na lopango na biso. Po oye ba ndenge ya kovanda. Ozomona parce que ndenge za awa loko ba simbaka te eza ba chaise en plastique na ngai wana ko simbaka te. Soki ovandi ofuti mbongo mais zela na kebisa yo. Tala. Lokola ofuti déjà garantie na yo na peso reçu alors zala calme vivre bien. Zela no na ke no tala na no toilette wana soki ba sokola kiango avant na la kiso yango na tala na no. Tala papa lopango ne bandenda solisaka bato. Boss, à mon niveau, les longs anneaux solo la bien dans le pango. Oyo. Tala. Nazo mundo lokola de kunanga mobwe. Bosiko, bongo rita zapi. Idiot tu azalaka. Mutamakambo. Oyo wana. Oya bunda lokola Jackie Chan. Azate. Kutu a même dans le pango. L'autre moni était. Wana ke musalate o. Est-ce que ke musalate? Est-ce que zala badinga na libota te? Oyo wana. Azana libota te o. Azape na badinga te. Boss, est-ce que pourquoi tu n'as pas tapé nangai? Gala zawate. Nazo tuna. Pourquoi na ko tuna voisine nangate? Yo zo mona ozana makanisi mabe. Kaka motuna mukena tunyo. Yo zo kanisi lange bele. On sala ba intention mabe. Est-ce que Tomi Mangonde ni? To solo lako. Nakota na kati te ko yate. Naso ya mbona lopangut. Oyo. Oyo mutamakambo. Butu ba problème. Ozo abwe. Ndiko yeba na kaka. Olingi, il pose à la dédicacée, na na bande passante, na lobiti na non poste non na prénom, comme accent ma commentaire et belé te pour vous ça et belé vous ko senga alors qu'il a pu badinga espace bonio. Yo zala ka ke longika o silika ngwanyoso. Pourquoi na ko silika? Na émission na moni bébé, na moni chéri, l'homme de mes rêves, na moni lelo, na kote na bolingo na ngai. Dena nyango na jebiso azubike locataire na biso sika oyibi pe na kombo na yile lukaka ndeni na koyeba kombo nete muto azokatanga suki ya moto azokatanga musisa bolingo ndeni na koyeba kombo nete azoboma ngai yo wana malamu mpona yo tala ozomona mapeka na nga oyo ezoswa na lingi te oya kokumbisa nga ba problème na yo ya yo na kokumba te naza na problème na nga moko tika nga na résoudre ba problème na nga kipe makambo na yo neka koyebisa ok wana bon na nga wana mutonga na lingaka yo kokota makambo wana te sikoyo pourquoi yo osekaka ta na mutu te ofungolaka ta ilongi na mutu te tala na asho naza nango lelo pourquoi kolinga nga nazala mutu alokuta na age na nga nazala mutu alokuta po nini po bobo nange kendi na mabe na masumu alokuta na lingaka te nga na eka koyebisa yo oyebake nazwi tio asika koti anga sina che ebwe esina kangi ebwe muta simba ete o célibataire asika azwi studio na lopango oyo babebe bazali bakomi déjà kowelela ye mama otuni Malebo est-ce que S4 c'est vrai
eza kobikisa na VIH sida na lobi S4 VIH sida goitre hépatite eza kobika ba témoignage ezali belé mais zwa numéro à docteur Richard po benga tika koyoka maladie soni tango za koyoka maladie soni lobi tango kokufa nani akozala zwa numéro obenga docteur Richard 084 24 02 957 na bandeli 084 24 02 957 wanozi docteur Richard répond à S4 bonio na ya wanazo mona yote bonga lo tomona na kaliboso nino ngozoloba ozolobo ndire yo nanga toza ba mister tomona na kaliboso te na pesio mbote oboko répondre na ko solution olingité mais que pourquoi okoya ko solisanga ngalo toza ba ninga te na mona que na pesio mbote salut bon ça va kasi na répondre au salut loko luza na posa on atongo olia mbote nanga zwango lia mais pourquoi katela bat mangala kaka boy te ozopona tenga mnazo skolango dana koko sungote chérie bonio nasa na posa ofungolo cop moko boy tal la voisine malamu voisine sololaka nazoya malamu no pe fungolaka te longi sele nazoya na coopérer non naye nazo bisayo ozomona voisine malamu yeyo yo voisine moko kanda bino mbele boza maboma posala kiliboma na bino kuna nayebi te soki ya boye pe bazalaka bisika tovandaka okomona fille moko mwasi kitoko bonzenga me asekaka te mama mwa sourire esalaka bien na mokili awa papa lopango abengisi réunion awa si na lobango bosalelaka bakita plastique na nga te yo loba kaka makambo ngo loba na lobaka yango oyo bakiti na luesaka na église soki ovandeli yango ofutinga mbongo me bozela raison oyo nabengiseli réunion oyo ya lelo ezake snele ebengaki ngai elobi ke toza na nyongo bakoya kokata bakopindola calme malamu sikoyo esengeli tosangisa mbongo tofuta avant ke bakata biso monsieur Azi yo okosunga ngai otambola okangisa mbongo zela nanu papa lopango mbongo ozolobela awa nga mpe na kofuta oui faut futa ngai na lopango oyo nafandi kaka 3 jours nafuta courant oyo ya 3 jours na saleli yo gofuta te yo nani bato nyonso baza bakofuta tala bozo comprendre nga te soki bolingi bopenga basoda nakofuta te 3 jours apamba depuis nakoti lopango nafuta snel oyo boza nango nyongo nakofuta te okofuta te nakofuta ta un era te nakofuta ta un franc te pourquoi bokolinga nafuta courant na saleli te eza banyongo na bino bamwa passé te okofuta yo ndiro mekaka ngai on dirait zo mekanga itala ngala tata na hote kosaka na ngate nakofuta te te yebisa ye soki ya futi te ngape nakofuta te kurabino bosaleli bokoti banyongo ngamta sika nafuta nyongo ndengo na biso oboye olingo kofuta ozoloba na nani na zipo bambata ngana zoloba yo pe petit mo mukia azoloba na ngai est-ce que yo bika liboso ngana zoloba yo pozoloba na lobi na kofuta te snel soka ko kata bino courant akata bino courant ngala kofuta te yo oza papa lopango oza nzambe te okosala ngelo kote noko okofuta kombo bitungisa te ngai na bengisi réunion bino bokati réunion nga papa lopango na telemisi bino te tokotala na ngana bino ok nakokanga lopango bokoyeba kasi yo mtoloki makambo tokofuta te otokofuta courant te sikoyo ozokima nini kasi ozokima lokola cheval azokende na nzela pembe yo mtolobi buzoba olobi soki tonton na futi te biso mpe tofuta te yo mtocrée problème sikoyo ozoba nini bokangisa bakiti ti yo neli kangisa bakiti yo za mwana yo za leki ya biso nyonso yo kangisa bakiti asali 3 jours dans le pango balobi nyonga snel yepe ya futa oya ye kozwa kiti ya papa lopango alingaka bajeune na bakiti na ye ya plastique te parce que aluisaka ngo na église nini ekosala wa nayebi tumba
bongo siko ye ozwi kiti ofandaka pembeni na ngai yo pe osani libanda kotuna nga te est ce que tata na ngai yo tata na ngai balobi no futa nyonga kurozo mo futa te yo pe obimeli nini libanda te yo pe mulunge ko bomba yo yako ko fanda libanda siko yo ye awa bakati courant ozolo bakyo ko futa te tala lokuta na bino luvunu yo oza motema mabe nzambe azali yo nde demo ndoki yo lingi te kofuta mbongo ya courant po bato bazwa courant bazwa te baventilateur esala ta mopepe na bandako mutu motema mabe nani yo na kozipa yo mbala nini asuka babeta yo ngai babeta ngai mutu na ngeza mabie babeta ngai ngana babeta ngate yo tala impiaker ozo ko kofuta ta mbongo signalité yango biso tozo futa te bakati biso courant longwa awa na longwa te ko liboso ndaku na ngai tala soko komoloba biloba okopesa nga kanda okosala nini yo kosala nini tala kotumbola nga te komeka nga te nazoyebisa yo na petaka le plomb sala yo mpe pesa nga kanda oya bango mibale ekendaka kaka na koswana tala blessing ozomona omoni sucre nazomela awa yango etindi nga awa pana parce que yozaka na sucre malili yango na kosombaka apa na yo ndimela ngai ata cour eza te na quartier mobimba nga nazalaka na biloko malili kaka ndenge olobi yo ozalaka na basucre malili vraiment ezela nono nalingi kutu natuni eloko moko alobi locataire asikoyo akoti kuna garçon wana nazomonaka ye na nani na bebe nini ezoleka bango mibale bakomi basheri bakomi obima zela tala simba sokolanga maboko mayi te eza mayi te te zela no nasokola maboko nalongo na likambo etali nango nga te ekomi na niveau wana tala sokolingo oyiba kende kuna yo moko tuna bango nayebi makambo ezoleka entre bango te oyebi ke ngai nazalaka bongo te nazalaka songisongi te ngai nafandaka na shop na ngai banda ntongo ti pokwa yango nayebaka makambo elekaka na awa na quartier oyo te nalingaka na ngai mpe koyeba makambo ya bato te ndeko na ngai mwasi omoni 3 pine na ngai omoni na chapeau na ngai yango esalaka ke nakipe makambo ya bato te nakipaka makambo ya bato te bongo sikoyo poni azalaka bongo tala mukolo wana natali bebe nazomona ye azobima na bebe ozomona bebe azobongisa jupe ye azobongisa coupe na ye na milobelaki likambo otyoleka kuna oyebi te ndeko na ngai mwasi tala ngai nalingaka koloba makambo bato te me nasukoli maboko me ibeta na lisolo lopango yo vandaka makambo ezoleka kuna ozoyeba te namonaki bango mibale namoni mwana mobali wana azobongisa tirete ya kiloti na ye namoni azobongisa jupe na ye namilobeli nini ezoleka awa tika natala nao nalandela bakoma mwasa mobali yo oyebi te nayebi so na otekelo diske bakoma mwasa mobali yo oyebi te esika bato bavandaka ebele songisongi ezangaka te yebaka o merci dans le patron, le PDG, Serge Makila, Bote, malebo apesio Bote, na fondation ya Sermak Mobimba. Bonio, naza bien. Eza ndenge nini? Te na ilio Damas. Na ilio biloko kolia, Oelinga biloko kolia, et banda mkolonine. Est-ce que c'est nécessaire? C'est juste que dans la baie biloko kitoko, parce que naza vraiment une très bonne cuisinière. Nanga kiyo pour meka. Te fallait pas s'inquiéter. Te na mi le beleka kakena sepelisa yo. Ok, merci. Merci. Na rozonga na ko récupérer thermos ciment. Merci, pas de problème. Oya koluka likisheri, to pe libala ngona makasi boye. Na kobuka lelo na kodami olar. Lelo koyeba. Merci na papa Simon Landu moteme ya mama Lisi Foti. Même ce que na ko gagner yo. Zala sûr. Na ko gagner yo. Merci na grâce patience okito. Bote na yo. Boni yo. Boni na ça bien. J'espère que posa bien. Ok
ok wapi nake tala baninga na ngai malamu nasombela eloko soki nazongi na elo nini yelanga ta biscuit Moname, Tikanem Soko, Kabinelu, Zambe Koko di Koko, Masolo Tali, Masolo ya Komorisa Nzoto, na double promotion, veut dire double promotion nouvelle technologie, ya machine laser, Makamu ya Kolela, et Silia, machine laser, et na solution, pour na kosilisa, ba problème nyoso ya peau, ezali ko écraser, banduta, tampon, tache noire, testos, peba cicatrice, batatouillage, pesa kaka cabinet nous confiance, okozala jebene si, onyokwa mimingi, ne bakeloïde, to peba cicatrice, evimaka yo, bakatakatango, ezongaka, tout oyo, grâce, ya machine laser, oko détruire, ba cellule, keloïdaire nyonso, machine, peba produit ya kitoko, epesa melibino, pona kobongisa, taille, vedi, oko makai ya kitara acoustique, ebongo bino batu oyo, mabele ekwe bino lokola chaussette, bopesa biso confiance, ekozonga sa problème kitoko lokola ujana, kaka, na cabinet nous cosmétique, na ba variété bozana ya wawa, ya ta métis, ta marron, ta banane, ta clair, carré dentaire, mauvaise haleine, mine comme un jaune, yaka awa, na cabinet nous, grâce, ya ba produit, ta ba machine, ya kitoko, na motali, infertilité, ya mwasi, tope ya mobali, pe maladie na ndenge, ndeko, bongo likambo, ya fiche de consultation, eza na 10 000 francs ya pamba, potuni ngai cabinet nous, ezwami wapi, na première porte africaine, na commune ya Lemba, na ekeko ya muki africaine, oza mobime, tope, bomanga biso numéro zali, affiché, mokana bino. Papa maman ndeko mwasi mpe ndeko mobali yo moto ozali kometungisama na maladi ya VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate talakisi oyo eza kopesa lobiko yango oyo eye na lobi S4 S4 kisi eza kobikisa yoka ba témoignage kasi kobokola maladi te S4 ye pona kobikisa VIH sida goitre ya kingo hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo eki nanga mazaki na maladi babenga biso sida azaki so otali bobi te muto okufaka sikoyo nalandi docteur na ngai nzambe atindelaki biso bite navandaka na poko natala ko docteur nalandeli etina suka akomaki vuma escalette letlanga ye escalette mozokaki mutu akufa me lelo tala azongi na kati ya badonki na kati ya bato na bomoi donc goitre ebimaki nga na kingo na coup gauche awa ebimaki nga esali presque 2 ans. On a commencé à faire aussi la mer. On a eu des bâtiments tellement attendus qui par côté de nous avons des bâtiments qui aussi la bâtisse mais à essayer aussi la nappe c'est confiance. Malais S4 bien en homme la malais béné à couper pour la nuit son endroit ça là. On a zone sous son ego témoigner na on a moni vraiment et on a bien dit bino boye on est sur la maladie parce que S4 le sali biloko kokamo. Quand ndenge na yakaki kuna na dukishi na meli. Après 1 mois, résultat yango yo, na quel hôpital, résultat yango ye bimi. S4 yango yo, eye pona kobikisa, yo moto ume na maladi, kovanda na nda kote, yaka, benga numéro na biso 084 24 02 957, bongo ozwa S4, obikisama na bokono, oeza kotungisa yo. Biso yango ebandi deuxième partie pe suite fin ya film na biso ya pesa makambo avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe
na selisaka kasi awa eza esika tosukisaki première partie ya film na biso tango mwana mwasi oyo bebe azosala tout attirer attention ya locataire ya sika oyo bango bazwi ebandaki na bambote ekomi ya kolambela ya kotielaka na bathermos kasi Rita kipakane makambo bato te awa nalobi tozala concentré kasi yo motorataki film na TV première partie orate yango eza simple kende na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna kobosana te ko s'abonner pour kozwaka ba notification à chaque fois tokotiaka biloko en ligne. Boss te boss bonio naza bien bongo yope naza bien ondiro zobima nakekutana baninga na ngai okene malamu nasombelo logo soki nazongi yelango koyela ngai d'accord kasi tala oyo te beta nde carte ongo sala ni na ye eloko te yo lingaka basi te nga nazalaka na via banzele te o zela na ebisa yo kolingaka te banzele bapusana mingi pembeni na yo bakoya kaka baescroquer bachina lar bakende tala ozomona Rita asoka pe ya mokaka bongo sima ebetela poto ya solo na ebisio akoma beta na chance wana zalaki chéri Rita kala nini le kaka nazo ebisa yo tia ya kiwana na via Rita ayaki kaka koliaka Rita banda sombele bilamba ko kabile bambongo Rita kuta sako soigner ye njoka siko Rita go timbelake nenga zawana tia andoko liembongo abombaka donc Rita timbelike ya kuzokwea garçon comme na la Rita boyaki ye via pasio yango abengana kaye bongo te zela mo ozo tricher ngayo na lobby est-ce que zako landa parce que fin yango yo merci ni nango to sala kuna est-ce que na tunyo eloko est-ce que nga na tunyo likambu tika ngai na sala musala na ngai bongo na fingio te na lobi te ko fingi ngai moto tungisa ngai iso pesinga mbote ata na répondre te ni nezalango na ina peso mbote zo silikilanga bonini est-ce que bayebisio ngai na pesa kambote est-ce que nazongisa kambote na muto azana nyongo ya ndaku na ebisaki yo na bandi na zumu sala na kofuta yo ba retard nyonso na zana ngo sala calme kanga mnoko yango zo pesa nga kanda ozomi penga pe mobali aza mobali pour boza mobali foza mobali oya futa kandaku yo za mobali te oza le côté ndengo zawana oza petit bouquet ya benga petit bouquet tala zelanga na ebisa yo na tiki yo une semaine soki ofuti mbongo na ngate na kobengano na kobimisa biloko na yo okosala ngote zelanga na ebisa yo okosala ngote na kosala ngo tala ozomona makambo yo zosala tala na respecta ko ka po na vendre na lopango na yo po yo oza papa lopango mais oza nzambe te yo ko bengana na lopango bongo te obi combien d'années nga na fanda lopango wana 4 ans na bandana fanda pe na lopango na 4 ans olatraka kelamba moko zelanga na ebisa yo omoni lamba oyo na lataka yango ton koko nanga sombela kanga yango na liwa mama na ngai wana tali yo te na lataka ngo souvenir ya mama nanga likambo neza nini na komi tungisa te nkona kobengano nde okoyeba okobengana ngate yo yaka kaka yakobengana ngai yaka kobengana nga tokotala kasi tokotala ngonga nyonso kaka yo mbongo o mataka mbongo ndako obongisaka pe lopango yango te kaka komataka mbongo ndako wana na raisonner pe babaya misusu bazalaka bongo amatisaka kaka mbongo ndako me abongisaka pe ndako yango te abongisaka pe lopango yango te babayera kisasa o awa bato batandami mulongo pona kokende kosokola tala yo makambo zolanda ngai makambo ngana zolo bozolanda ngo banda kotaki azosokola awumeli sikoyo biso totelemi beto zela yo pozo hotel pondiro mtako kende kosokola okende onika noka makola pamba ozokima malila elanga te tozela biso nyonso tozela biso nyonso ngape na kozela hotel pe na mulongo ndiri mtako sokola onde mtako sokola ntoko okende onika noka makolo ozokima malila elanga bobeta pe mbangu kuna bosala mbangu longwana no wana kendo pangusa musika kendo pangusa libanda kuna hotel mi pozo pangusa mai bato hotel mi mulongo bazo zela ozo kende wapi ozo leka wapi
oh boy ba jeni ngo sala biso na tongo yo nalingaka buzobo te nalingaka batu bele ba telemi bazo zela mulongo yo lingo kata ba nyonso kendo kota ozo penser que biso toza na retard te kasi bino bo telemi bozo beta masolo ngana zana masolo ko beta te na kota na sokola te longwa wana yo Rita nazo mono ndire yo omekaka ngai omekaka nga mingi ozo pesa nga kanda bino bo telemi bozo solola na bino ngana za presse na kota na sokola botika nga na sokola tala makambo zo sala ne ko simba te na ko sopelo mayo na bon o sokola ka libanda kasi Rita ye pas sopeli mai encore malile elanga olingo la kisanga kiliboma ngape na kola kiso kiliboma OK zelo koyeba na ko sopelo mai comme ça tout à l'heure to sokola biso soka libanda awa ye pas sopeli mai sikoyo nanya kokota sokola raison on a bengseli réunion très importante et ça que tant nazala ki na bureau na ngai eloko moko ezoloba na ngai na litoike mobulu eyo mamuko eza na lopango yango tina ngai na ye na bengisa bino awa mpona makambo elekaki entre Azubikwe na Rita bino beko bunda parce que lopango na ngai ezaka lopango ya kimia bino beko bunda moto ninga na kuna bouchette ozokanga na ngai boye ndenge nini makambo elekaki mpolenza nini ngai na ye na sokola mais yo kuno kenda kokenga tala tolobela pe makambo na akenda kokengela mutu so akeko sokola batu so akeko sokola olobi nini yo pe osola na makambo si bazoloba ezala ka bongo te wana mi donka OK problème te tolobela non kana bino ozomona garçon azanga tina oyo nani garçon azanga tina kobenga ngate garçon azanga tina na benga nani te na kobenga yo nde mwasa azanga tina lolendo ya pamba oyebi kutata mukolo babota yo te ndenge eza wana oyebi mukolo babota yo te yo pe bozo sala est-ce que concerné yo et concerné nga mutu na mema na lopango oyo sikoyo bozo swana bolingo bunda na présence tanga te yo ko silika te nena yezela ndako ngate na mema na lopango oyo sikoyo lokolo mema nga na lopango oyo esengelo sakana nga o matela nga na zolo tala bokebisa ye mais nazo comprendre te nayebi ke yo ntoya na ye siko bokomi kobunda et puis lelo zo benga garçon azanga tina eza na sens te yo tika makambo wana yo lobela makambo yo bengi sirenyo awa nalingaka buzo baboye te okomo manke ngai okomo déborder na moni ngano tokobeba na kaka lelo ozo tumbola nga mingi ekoyinda nga na yo okosala ngeloko te olingi nalakisa kiliboma na nga nalakisa yo kiliboma na ngai tika yo pe tala bozo sala ni nango tungisa yo nga nazokebisa yo Azubikwe na Rita kaka boye koswana na koswana tika makambo sala na Rita te Rita nde ayebaka koloba te aza na lolemo Gillette alors malamu yo polo bane makamba buzo bate parce que ceux qui lobine mabe pas ozong solo mabe est-ce que baloba na bino bongo na mbuka na bino ke oloba na batu mabe te nga soki mtafinga kape na kofinga est-ce que muto yo considéraka ceux qui lobine mabe polo bane mabe te nga na lembi nanga na lembi ko sona na bino eza na mukolo mususu bokomi boma bokomi sala mabe bo fanda bo sola bo bongisa te zonga to fanda to solola yaka OK wana eza makambo nga na ye kasi tokobongisa bongo osundoli nga boye ndenge nini yaka tosolola merci na bamama ya Lukunga Funa Changu Moamba merci na Brazzaville merci na Pointe-Noire France Belgique Espagne Allemagne nini eleki kuna nini ezosalama nini ezosalama kuna yayebisa ngai nini ezosalama nazoya kasi nazoya kaka sikoyo nazoya nini esali ye kéloïde, tatouage, nduta, tache, cicatrice, olingi et longwa na machine à laser, yaka na première porte afiki n'est pas Dr Djibril parce que machine à laser ezali, zo numéro na ye 081 49 72 637 wana ozi Dr Djibril awa Azubikwe azoluka Rita. Noko na moyo ndio zoluka Rita. Rita abimi tongo makasi abimi kutazolela totuni epalingi kolobelo kote alobi akendaki wapi abimi kaka mbangu akei au juré na tuni aboko répondre ngai oyebeska kete
mais benga na numéro na ye benga na téléphone nezo sonné te ezo leka te kasi otuni bongo pona AVC nerf sciatique na problème ya mikuwa yaka na ONG tosunga na biso na kingabwa examen juste avant po ya pete bosolosi na ye numéro nezo leka te mais pourquoi te mais ya moka uto leka wa lobi ke ndenge za awa amonaki abimi tongo awa abimi abonga ke wapi yango na yebite est-ce qu'a voyager na yebite benga na numéro na ye zela na meka numéro ngo ya ye olingo benga ONG to sunga na biso zwa numéro 081 11 44 873 téléphone za rukanga na yebisaki yo oni ne komelie abimi tongo lobi pe lokote ata baswanaka mais lokola bavandaka lopango moko bakoma pe lokola famille kotuna na kata ba santé soki bolinga pa zuli kama baluka basungana ozana changu olingo yekola make-up coiffure extension cils na micro shoulding benga numéro oya Ray Hair Beauty 089 49 29 958 aux jeunes filles, aux vanni nandako, aux salé côté. Yako yekola maile 5000 francs d'inscription ya Pamba. Tous en quartier 1, juste en face ya station Engen. Oyo ya quartier 8. Ils a place à Kobungate, zwa numéro Obenga pour Oyako yekola 089 49 29 958. Wana Ozu Ray Hair Beauty pour na micro shoulding. Extension cils, make-up na coiffure, yaka koye kola. Ekozala malamu pona yo. Client nanga yo. Mère boss, yo leki bango nyoso na mbongo, yo za moto mbongo. Nini yango? Okokende shop te lelo. Natali okuno zate. Te makambo ezokoleka. Soki na lobi na chango na mutu na koko ya AVC. Na lopango na biso nini yango susu ezotungisa kuna na yebisi bino na yebisi yo na lopango na bino bato nyonso bazodefaka nga bazofutaka te surtout mwana wa moke ya mwasi wana babengaka bebe oyo asalaka lolendo wana bebe alataka bajipe na bakupa mikuse surtout wana adefaki yo wana adefaka futaka te wana na ebisio kodefisaka yete mame waso nenga zawana adefaka futaka te kasi nde nazawa nazotoka mai soki natoki mai na sisi ko sokola na ke somba provision na ke ravitailler ba marchandise na ngai mbala na kodefisa mutu te ngape soki na ye kodefisa ngate te yo futaka yo za moto na ngai na mère nazoya soko uti marché soko uti zandu nazoya nazana besoin mwa bor moko na nazoya kozwa siko tala yo se zoleka kitoko mais oui que mère yo solo la bien mais nazo comprendre te pourquoi bango balinga ko futa yo te oui que ngalo to ebani kala tant mobile na yo avant ça l'accident te mbali nazaka mutu malamu azaka vrai vieux moi quartier sur la pe kitoko na ba jeune mère ton nokaka sangwana et soit kanga motema et sala kanga motema pasi maman tena ibisa yo nokaka pasi makasi mkolo wana kena kokaka ta kolobi loko te na bina kotalo na shop na tala soko zawana pona présenter ba condoléances nanga na yepe na shop ozate na kuti ozate na muni kaka bato kaka baka ko defa wana bazoyaka bazozongaka ngako na mituni ngalo est-ce que bato ti bayaka bwe bafutaka na baki tem ko na kokuta na ona kotuna yo yango pe lisolo zo betela ngai parce ninge zawana lokwa mobile lo pa kufa yo ko bala te po mobile pesa kufa mwa kala mère boss zela est-ce que na lobi mabe nazo tuna kaka babenga nini so yimo sa kufa mobile veuve awo tikali veuve malamu na yo pe o bala na yo siko pomoni ona zolo bano ezotana motema na ngai ezotana motema na ngai parce que ninge zawana zaka mwa sikitoko o mona ka pe mwa 100 francs na yo pourquoi on dit motika la veuve kaka bongo et bongo zala na mobile moko pembeni wazo sunga na ba kopo zo sala shop na yo kende avancer bien ba faire no kende bien parce que yo moko ko zala pe dépasser ozo bateni no sala malamu ozana mwa jo moko pembeni encadre ka yo mwa encadrement ozo luka ninyo
nazo bisa yo malamu na yo ozala les ngalabité so na kutana mère boss fona pese moral parce que ndenge zawana mère ngala krakayo ngala krakayo pembe nya nada ye pembe na kufa ozomona ngala tala banzele mususu te na tala kaka yo ozaka vrai chéri mère boss ni nyango mère oh ni nyango te maman mère boss azako lela mère boss ni nyango ngai mère boss ni nyango yo ngai yo do yo ozali kama na ngai ngali kama no ndenge nini nzambe na sambelaka nzambe ngai na sambela ko kaka lo sambo na ngate te ni nyango ni nyango ngali kama no na ndenge nini est-ce que na biso vérité motema na sali mabe ngane ko fongola yo tala soko simbi ngali susu ngane ko fongola yo vérité yo za mère boss ngana krakaka na ngai yo ngana za lokola bato ya lopango na biso te ngane yo ne ko fongola lao na sali mabe ko na lobi vérité motema na nga ezali kama bolingo tala na moni siko yo obelaka ozobelaka parce que yo yebi bien que nazaki na mobile nanga kufi na miso no pe moni yango na lobi motu na yo wana ezosala bien te parce que omoni ngai bien naza veuve asika et puis mobile ezotyanga litoi mobile onga na defisaka biloko afutaka na pasi mère wana eza bakope ndenge ezalaka nyongo ezaka likama bomengo te kombo nokuta eza na nyango abiachi kliano asolo longwa awa nzambe soko longwe awa te sikoyo mayo na tokyo ekosila na nzoto na yo mère zala calme na zo coacher vérité na zo soigner moral na zo sokola yo moral mère na lobi longwa likama donc na komi na valeur ya mukeboe longwa wa ngama na sili valeur Jérôme tala bando kufa bato bakoma kotonga ngai ke na kala veuve kaka boye ti bato bazanga tina bakotyanga litoi Jérôme molimo ne pe makala na kimia nzambe oyokaka losambo na nga te ngai nga mère boss moto aboya kotyanga litoi VIH sida hépatite goitre eza kosila grâce ya kisi ya S4 ya Dr Richard olingi obenga koyoka soni te na malade eza konyokola yo zwa numéro 084 24 02 957 na bandeli 084 24 02 957 comme ça ozwi Dr Richard oyebisi problème na yo akoyamba yo koyoka ka malade soni te awa mère boss azaka kokamwa makamba uti koloba na ye bauti ko cheli toyi et pas ya moto ya defisaka biloko yango za kokamusa ye est-ce que azave veut pleurer tonini azako lela Georges na komoka niso lelo malebo apesi mbote na le jeunere moto aloboko pete moto asepelisaka bato moto asoignaka bato Colin iPhone RDC malebo apesi yo mbote esika ezwami yo malebo apesi yo mbote o sikoyo mona mobali vraiment aso courage akoyebisanga ke ngande muta sepelaka na ye donc alingaka ngai nzambe na ngai malebo apesi mbote na grâce patience okito mbote sika ezwami yo na bosani te mon DG Laurent Kalombo mbote na yo le boss le patron papi Empiana Nzamu na madame Nasha Nzobo mbote sika ezwami bino le 13 août oyo malebo movie akokokisa mbula anniversaire na ngai tantine blessing boni yo na uti kutu mpantino na kuti ote te na kezandu na somba ba marchandise est-ce que kimi ezali te mikolo naza bien te oki likambarit sangwarita te rita zoyo kana te telefone pezo leka te te merita benga kinga lobi uti koleka alobi akendeka kotala mama na ye kuna nyoka swaki mama ne na mboka yesu
nini komi nini salami siko ndenge za wana ayebisi ngai ke ndenge za wana vene ekotaki lokolo wana donc faut bakata lokolo wana kuna bazoluka kaka mbongo parce que lokolo wana c'est poli mwana mwasi oyo anyokwamaka alongwa na likambo oyo akota na likambo oyo nazoyebisa yo akozwa mbongo ya motindo boye ndenge nini nayebi te oyebi ke nga mpe nazalaka na mbongo te efalaka abetela nga ata lisolo nga mpe nazalaka na eloko te eloko tokosala kaka eza kosambela mpo na ye nzambe asunga ye mwana mwasi oyo azalaka mwasi malamu tala ye azali niki fille oyo azalaka gentil ata moni azalaka mobulu mayebi korespecte batu azalaka mpe gentil na batu tantine blessing nga nakei nakomeka susu kobenga ye insistaka kaka ekoleka me tosambela mpo na ye mama nayoka bien mwana mwasi azalaka motema malamu azalaka bien na bato me baproblème ezolanda ye tantine blessing ekoki nango tosambela kaka mpo na ye tosambela nzambe asunga ye eske olandi Rita mama na ye baswaki ye na nyoka na mboka yango akendaki mbango kasi balobi venez se baby si lokolo il faut bakata lokolo Rita ngo abulaka na 3 pine ye yo pe aye zela ni nyango ni on a ça bien ni nyango ni yo ke kaka boy otiki biso na inquiétude mais siko est-ce que ngana za nyongo na bino po boluka ngai te ko banda pété pardon boni kuna aza bien aza en hôpital yango na bina zonga mbango na cité na luka na mbongo bonzo talanga lokwa likama bweni te nazo sambela pona ye mama na yoka bien pesa na sungo na bisako ye nango te zela luka na nucléaire na ngai obosa nyango te ni nyango we na ni nyango mama na ngaza na l'hôpital na uta mboka na la bino manyoko bino kaka bebi senga bino bozalaka bongo tozo sambela pona ye ato sambela te est-ce que mama no mutazo bela Rita azalaka makambo pe kaka lokola mobali nzunzu moto kasi awa mama azobela azongi mbango na cité abula ta na 3 pune mutazate voisine boni yo awa pe bango mbali pe bayokanaka te tala ndenge aza kotala ye nazo comprendre te kitisa motema nayokaki oyo ekomeli yo yango na se desidaki naya epa na yo mpo na se excuse mpo na nyonso ekomelanga na yo merci oyebi nini tindelanga numero ya compte na yo comme ça nakotindela yo mbongo non soko kabelinga mbongo po kende kofinga yango tonga ngai mokili mobimba eyebake yo kabelaki nga mbongo te bongo te kitisa motema bongo te ngai te nga nalingi na nga tokabelanga mbongo bongo panzanga sango te nakosala bongo te naza na posa vraiment okabela mbongo ya kosunga yo d'accord Rita bona ye alobi ekomaka soki azwi mbongo opanze sango Rita juste que nazako luka yo pona mona yo pe yo na moni ni nyango na yo kaki que ni ne komela ki yo ya on alobaki na ya nata ko pesota moi soutien moko boye merci ebi lokola makambo zo sala maboye ebi ke ngam nazara papa lopango ya lopango oyo sikoyo nalingi yo nazwao spécialement te mais pourquoi zoloba ozokanga miso te eza ndenge nalobaka na mo ba geste te est-ce que makambo zolo yeba Rita te zela nabona ngo matelanga na zolo na finga yo poyo ka bien oza papa lopango est-ce que oza nzambe oui nayebi ke siko naza na problème ok siko yo ye awa o profiter l'occasion problème naza nango oluka nzela neta okota na vie na ngai poyo kosaka na ngai te ngai na koko bima na yo te na koko zo mobile lokola yo te oya kangama na elamba moko okoko na banga sombela kala tanga na matanga mama na bango ngate muzo banyo zo na ngai te donc parce que na obi ki na prendre soin na yo yango zo finga ngai pourquoi na ko finga o te ok problème te okoyeba na ko matiselo mbongo ndako zela kutu soki o matisi ndako okoyeba ngana place to kosilana okoyeba
ebele pe bazalaka kaka bongo soki oza na problème bango bayaka kaka mpona koprofite na se ya problème na yo na se ya fragilité na yo pour ke baprofite na yo. Bovandi réunion kuna nini bozobeta lisolo nini bozobeta kuna te ezali kama normal te yako yoka makambo ezoleka yaka tala info dernier eza nini ozomona mwana mwasi oyo azalakawa oyo wapi azalakawa asalaka bafia neti andira akipaka bato te tikanga naloba vérité ye azana buzoba nyonso barita asale nini nazoyebi biso info dernière ebimaki ayo yango wana ke ye azoluka mbongo te ozomona na vie soki ozozwa baénergie ya makasi boye mpona koloba likambo bato malamu ozwa énergie wana okende luka mosala osala nani ayebi biso buzobake nani ayebi biso ke Rita azozwa mbongo azosenga mbongo nazoyebi biso papa lopango moto ayebisi biso balocataire ke Rita akomosengasenga mbongo partout te kovandaka boye te obetaka masolo ya bato lokola neti oyebi yango oyebi likambo te o tala kangonga yo fandaka tongaka age mpe ezopusana bakupe wana ekokoma mosusu mikuse ekodiembela yo ye azoyeba makambo elekaka awa te nga nazoyebisa yo nga naza di quartier nayi makambo nyonso elekaka awa tika nga nakende na ngai nakende kombola na nga ndako ofandi oyokiyoki bainformation napesi yo nsima yokende ngai Tapsis Kamanda, Peselanga Mbote na boss Ibra Banque Centrale. Wapi Oscar Maritou. Même ce qui n'a consolé na Rita. On sait information sur Rita posta la nangonini. Tenasa na posta koyeba. Est-ce que nous za awa Rita c'est du zakayo? Est-ce que Rita ki pakayo? Te, ezate ke ezabongote. Te, yo yebi sangai na yeba. Soki Rita astala achaka yo misu. Yo pandi sango ki yo kabela ki mbongo po achako misu teza bongo te yebisanga vérité yebisanga so eza bongo to te est-ce que na ye awa pona zwa masolo zanga tina yebisanga ndenge zali loba vérité te problème ezaki wana ezalaki ba jeune za ko sala mbata abeti mbata pourquoi ninyango ozobetanga papa lopango nakobimiso na lopango oyo ninyango quand on a commenté les Rita, comment yo koko panza locataire nous sango ke alingaka ya chakoli toyi yango yo kabili mbongo. Oya ye na kanda boy. Aye ko zwana kiti ngani ya papa lopango apekisa muto fandaka na kiti na ete soki va na kiti faut futo. Na so comprendre te. Nebi olingaka Rita mais yango te koko pousser yo obeta papa lopango. Na ebisio mwana mwasi oyo anyoka makana musalaka na musali na salaka ya kobulaka mais pourquoi papa lopango akopande sanga mabe sikoloko yoki bongo nde yango lingo boma moto te malamu bongo te kopanza mutu sango soki bomi mutu sikoyo bakopanza pe sango ke obomaki mutu likola mwasi malamu soki oki likambo ofandi no mwa kimia oliko yeba pe na kosala ndenge nini na likambo yango malamu te ozalaka trop impulsif soko kilikambo okeko bunda ezaka bongo te sikoyo ndenge zawana siko tala ndenge zawana na peso conseil lokolo menasake malamu longwa ndako longwa lopango oyo siko na longwe lopango bongo na ngai ya garantie bakolandisela yo akozongisela poso akocho awa akobengolo la police bakokanga yo te merci opesi nga vrai moral nazoyebisa yo malamu longwa lopango oyo pondongo betaki bongo likama o Azubikwe bongo poko kobeta papa lopango kaka na likambo oya Rita. Bonjour voisine nangai. Voisine mutazate. Azubikwe yope likambo nini na Rita. Nayebisaki yo pe deja naza na posa pe ya mbongo oyo nga kopesa nga wana te tikanga na pema après midi nazokende kobula te nazwi mkopa musala ezana lopango moko kuna boss moko boye azoluka mutakolambaka yango na bulaki te loka bafutaka bien malamu na yo okoma cuisinière kuna donc comme mona ngalo kwa mutanzala na bité mutanzala te malamu na yo okoma cuisinière ezo couvrir yo quand même na makamba kolia lokola bikolo za na musala te et puis salaire eza ya bien bon lokolo elinga pe opportunité aboye nango tchaki enquêter maintenant kende kaka bazoluka cuisinière oui bazoluka cuisinière na kolia kuna okoba na kolia kuna donc ndenge za wana
à l'aise. Bon, bah on fout à combien? Place on pèse wapi. Ok, toko makaka kuna. Okoye banyo so kuna. Tala, kolomate ke na limbisio, mama finga nyo so salanga na limbisio te. Na limbisio te yo. Toke na nous ala musalango. Makam na biso toko continuer après. Te kolata o te. On les a libota moko ya malamu respectable. Bon, baza respectable siko na chapeau na salini te. Malam bolong ola ta chapeau te ba mona ki oza mutu normal tala we ngelo batika na limbisio te parce que makambo so fika nga eswanga yo mais le ko linga kopa musala na chena c na bo million na moto bon ok na songa sakasi chapeau na nga le ko lobi famille eza respectable tala oyo pe kaka mwasi moko kaka biloba loba mwasi moko kaka trop agressif tala nazoka yo tika ko biloba loba o ba selie mosala à comme cuisinière quelque part parce qu'à d'autres traverser ma crise on sala à 3 pinés ici là maman na mboka za kobela nyoka swaki bonjour madame et yo fille on a ebisaki yo Rita oui ok est-ce que ba ebisaki yo nyo sur salama et puis oyebi na ko sala oui ba ebisinga makama ko lamba yo juste que salamo salano malamu et puis na promettre que okuta na likama awate et puis ndenge zawana na komanda ko futa 300 000 naira par mois est-ce que simbi est-ce que okokana yo te ada surprise merci beaucoup madame Azubikwe Laki Saye présenter ndako loba merci madame yaka na l'action ndako moto basalaka relation na ko swana lelo bakoma baninga oya sunga moninga boye ezalaka nde boye na bomoy tokanga na bakanda te parce que ata tokanga ni bakanda tokosala na bakanda yango nini sko yo osala nini awa tene ko kaka sola biloko lambaka te yo lambaka te na lambaka nanga de temps en temps yebo lamba te so ba célibataire to débrière mo ko lamba ini zo lekawa Azubikwe yakawa ata yo moko bongo soko zoli moto mosala fola na geti na cuisine ye yaki osala mosala yo pe sala mosala oyo sala ke sika yango ebele bazalaka soka zoli mosala akomiso lokola esclave moko émotionnel eloko nyonso akozala nango mposa il faut pesaka ye kaka soko pesi mondinga mosala tika na mosala salaka yo pe continuer ba faire no mususu ekomaka lokola nyongo boni yo désolé kawa na lobi te na sokola bilamba oyo po ekomi salite moto esingelaka sokola ngo ayete te oyo eza mosala na yo te oui nayebi ke oyo eza mosala na ngai te bafutelaka ngai te me awa basala moto asokolaka bilamba sikoyo soko sokola bilamba sikoyo kosuka ndenge nini yo tokomoloba boye ngai nakotisanga na machine te nakokoka kosukola bilamba na machine te ngai nalingaka kosukola bilamba na maboko na s'assurer que et ce côté là merci Nabrida Shuker te ngana linga bongo te ngana linga kosukola bilamba na maboko na ngamoko et la bien na kosukola na ngango za problème te comme ça mukolo lavandia koya akosala oyo pe yaye sko na mona ki madame abenga kiyo ebisa kiyo nini te loko mwa grave te atuna ngaka mo ba mituna mike mais yebisanga soka epe ko tuna ngaka sina ko répondre ndenge nini zala calme azakani madame aluenge te mobulu te bon lokolo insiste soko longo kaka te namoni bilamba ngwa selte umelaki ngala zamta musala lokolo sisolamba nasiko na bilamba eza mabete comme ça mukolo lavandia koya akosukola oya kokuta soki na vandi kimia boye namona kanzote kanga makanga ngala besana musala o kasi yo bazwa ko na musala mosusu Rita ozo sala nini te nazobina kasi te munoko ya mabende sala ke bat bayi na yo te talinga te olongo matelanga na zolo popesa musala est-ce que okite ke madame abengi yo yo zo ka tendenge nini abengi nga tala malamu balanga bien balanga bien te awe zate na lopango to sala kuna awa suki babengi fukendaka tala zo tindiki langa biloko ngo simbela ngai oyo mwasi nyoso mwasi a trouble partout azala kaka trouble oh mwasi ndenge nini oyo madame gayeyo pesa nga numéro ya compte na yo madame numéro ya compte nanga oui 11 600
1, 2, 3. T'es madame Zela. On dirait 4, 6. T'es l'ongle 1, wana. L'ongle 1 zalagate. 1, 3, 6, 8. Oui, madame. 6, 0, 0. 1, 2, 3, 3, 6. On a banque nini. Banque au Maliba zalaganango. Au Maliba sali la rapé. D'accord. Voilà, madame. Ako sala nini. Na lobi na yebite o. Na tindelio 1 million de naira. Madame. Namoni ngo tindi. Mais na so comprendre te. Te azubikwe ayebisaki ngai makambo ekomelio mikolo yo. Alors naza na posa ko sunga. Alors yo zwa mbongo wana. Te kozong selango ngapete. Kozong selango te. Esungo na ba problème oza nango. Madame komitung samate. Zoko na sekitisa motema. Kitisa motema. Zala no à l'aise. Zala à l'aise. Nzambe nangai. Merci madame. Zala na fanda no muke. Na fanda muke pema. Ekoki. Eza non kaka cadeau na sali yo. Eza cadeau na pesi yo. Est-ce que na mokilo yo batamite malamu pe bazalaka kaka. O bazalaka pa ko songa sa ko zela rien en retour. Rita, oyo fandi boye lokola mwana moka bukia kufinzala. Est-ce que nyoso eza bien? Naza nanga bien o. Tala. Oyo madame Blessing tatindeli yo, po esungu na opération ya maman. Blessing watekaka masanga malili. Ye wana, oya boutique. Ye tatindeli yo. Blessing atindeli nga mbongo. Isi na futaki mbongo ya hôpital. Na yebike mbongo pe koko sunga nga na makama mususu. Akabeli nga fuma mbongo. Ofutaki mbongo ya opération. Te. Nzamba saleli azubi kwa zwelanga musala. Azubi kwe na ndenge nini. Madame patron na ye. Eska me manga na musala. Ndiye mtakabeli nga mbongo ni efuti singa hôpital la maman. Mais oyo pe eko sunga nga kaka. Pesa na bakisi. Ma bleble. Atindeli nga mbongo ya solo. Te. Zilanon. Namon dirait yona azibikwe bozana likambo. Est-ce que ça solo? Est-ce que yona azibikwe bukumna kimakango te? Pour akota likambo na yo. Na ebini nazoloba. Réfléchir o. Wa zo flatter ben ngazo makango te o. Kana kina nga kolamba. Est-ce que façon bébé à réfléchir, toi à raisonner? Est-ce que ça yango? Kibana mamaleki akoyiba télécommande lobela ye sokoro bondo ya borondo ya bokondo hihi atika télécommande pour que aussi ça filme na biso nazo ya nalobaki deuxième partie suite fin ya filme na biso ya pesa makambo yango yo lobi film sikezali korate yango te Rita meko sala nini awa Nana yebaki ozana mboka ti. Nini eza koleka awa. Tala azibiko alati propre avandi na kiti. Rita, nini ezoleka. Est-ce que yo comprendre? Pour nous na comprendre te. Pourquoi ofandi awa pe olati propre kitoko boye? Ozo la paye lo kamalam. Et puis madame de mteko funguela nga porte. Te namuna tikabino bosolo la. Donc ce qui madame aye ko fungola porte. Zela na réfléchir bien. Et ngelo ba que donc yete patron na yo. Asa patron na yo te. Ce qui yo ofandi ozo mela pe whisky na verre. Engelo bake yonde mukolondak oyo. Oui, ngade mukolondak oyo. Donc ce qui yonde mukolondak oyo. Engelo bake tezela ce qui naza na raison. Donc c'est que bongo oyo madame apesaki ngai. Donc ezande yonde muto pesaki ye pour que ya pesanga. Donc yo muto pesinga yango. Oza na raison. Nazala ki kaka na posa na sunga yo. Mais yo linga kite utapa nanga. Pourquoi on posaki? Pourquoi zo linga po sunga ngai?
pourquoi olinga kosunga ngai te nazaki na posa lisungi na yo te wana eza lokola neti ofingi ngai nde nayebisaki yo teke naza capable ya kosisa problème na nganga moko est-ce que ngai nayebisaki oke naza na posa lisungi na yo avant sunga ngai fale kotuna ngai pourquoi okosi ngai pourquoi okosaki ngai mokolo nayaki nasunga yo oboyaki alors baproposaki ngai nasala lolenge oyo mableble moto aproposaki ngai mableble est-ce que oza kokanisa est-ce que oza comprendre ok wapi sans poto oyebisa ngai esike ozokende nakei mpona bongisa mutuka parce que ndenge eza wana nayaki na choix te et puis nakosalela mutuka na yo mais naboyaki kodérange yo kende te zonga na awa awa bazobetela biso lisolo est-ce que osali quelque chose te est-ce que oyebi rita te rita eza kaka mwana mwasi wana naza na posa kosunga ye mais nalingi yo nde oyo ede ngai ya kosunga ye baple kosalama ndenge nini nakoyebi biso ndenge nini ya kosalama awa bazobetela biso lisolo ndenge nini aplanifiaki lolenge ya kosunga rita wana ezalaki bongo ezalaki par l'unique moyen onengaki kosala mpona sunga yo po soki napesaki yo nga moko olingaki kozwa yango te olingaki koboya mais nini yango nini epusaki yo otika ndako na yo oya kofutela mpa na biso kuna tala vi na ngai mobimba nasalaka na posa ya kokutana na mwasi oyo motema na ngai elingi elingi eloba teke nakutanaka na basi basepeli na ngai te me nalingaka te oyo bakosepela na ngai na ndenge naza lelo bongo bebe boyeba nini ndenge nini te ye nde mutu asungaka ngai surtout bebe na utilisaka bebe pour que nakomi biso très jalouse nazala noka ba problème pour na découvrir yo malamu parce que nako comprendre après oza spécial oza réel oza ya solo et puis oza mwasi ya makasi elombe parce que quand naza na posa mwasi nanga kozwa mwasi moko ya bongo bongo te. Je te jure, je t'aime réellement. Il y a quelqu'un qui a une situation difficile pour que nous comprenions mal l'amour. Est-ce que l'on dit Azubikwe, Zoka Motambongo, Talanda Kuneki Toko. Mais le cas c'est qu'il n'a pas ça moi si. Alors bi, et ça que balinga kaete, mais pas si nous sommes matérialistes. Bako se pelagane pour bamonye na motuka, bako se pelagane pour zana ndako kitoko, pour ala taka kitoko. Ya zaki na posa moi si a bongote. Eh bébé oh. Bebe ni nyango ozo bina bina bwe nini oyo yebwe na sengo bwe nazo comprendre yote ni nyango tika oyo nazo coopérer yango tika ngwa nazo coopérer yango ni nyango kutena ngwezo special sengo bwe olobi didi nazo yoka yote olobi didi tayaka mbodi zawa naza la cop moya opesa yo OK combien cop ngo libérer combien yondo zawana kaka bi defa yozala chaque fois kana problème mbongo so za posa mbongo na ko defisa yo yebisa lebisanga combien te mbongo kaka ya mukie kaka et puis mbalo na ko umbela na nyongo na ote 2 jours après na ko futa yo ata pe oya liboso na ko sangisa 20,000 naira juste 20,000 naira kaka o defisanga te 20,000 naira za la ko folar mais yeba oko futanga fois 3 o nazo comprendre te ni nango zolo boko comprendre te donc banda ofanda na lopanga oyo yo yebaka te ke na chako bisu kaka ko yunga na ka ngana zanga na posta to vanda siko zo sala makambo neto ndiro yebite te tala ezanga yo est-ce que ozobela to ndingo ezanga yim to zolo makambo oyo zala calme ngai na betaka koko fongo la porte ngana kota ngana fongo la porte yo kota ngai te 20,000 naira na ko defisa yo soki na lobi na calculer en temps normal pour que yo ozong silanga bongo c'est que il faut on futarango na 5,000 francs d'intérêt 5,000 naira d'intérêt oh olo yunga la ka malamu to vendre la biso ensemble to bouler vie ensemble. Eh vieux yo t'as la souffrance yo oko ma chérie na ngai
mabengi neza na kati pourquoi za konyonga boye nasa mobali ko mobali nyonso na tio litoi okoko manzele na ngai nako manzele na yo tala soki mebele soki bebe o babengaka yo ngai kombo na nga jeje na defisaka mbongo mokoso te foti na yo te za mpiaka na kozanga tipesanga mo raconte na yo ngai tala nzamba pinir yo kake betela yo okufa obela tala olobalanga pe opesanga mbongo obimananga butu mibale omoni nga molaso omoni nga ndumba te foti na yo te me nakozwa yo kende kasi lokolo boy kende na oti kende na yo yo omonyango awa nini omonyango nini OMS to UNICEF to ONG basungaka bato fele yo yekopa la to solo yekopa la opese loko zwe loko eza dona rete veza bongo ezalaka malamu te moninga na pasi kosenga lisungi pourquoi kopimela ye lisungi mingi basusu bazalaka soki asungi yo akomozela quelque chose en retour ezalaka bien te tango sungi moto pourquoi kozela quelque chose en retour sepelaka na bolamu to sokosalaka bato na mokili nzambe nde azongiselaka bolamu tala bebe mwasi kitoko yo pe mwasi kitoko luka mosala koteka luka mosala kosala teka spaghetti teka kao teka omelette parce que valeur ya bomwasi ezali oyo aza komisa indépendante yo kanga maboko oliaka kaka na mbongo ya mibali wana babe o bebe awo okomoteka biloko okomi commerçante okodenda susu te ninyango tika ngai na ozosala cope na ngai nga moko na sepeli nasala cope na ngai te bakisa eloko mosusu na cope ozosala omoni lolando nyonso osala na quartier esoki lelo wapi pardon tika nga olobaki na ngai naluka mbongo ngai nazoluka mbongo tika ngai te oyebi omoni sikoyo okofuta nga nyongo na ngai nabosanaki bopesanga mbongo bebe futa nyongo na ngai nakoya kofuta yo te mbongo na ngai kaka sikoyo kaka lelo okofuta nga mbongo na ngai nalobi nakofuta yo zelala soteka sikoyo okofuta nga nyongo na ngai kaka lelo tozosila na kaka lelo bebe bala kosa nyongo na ngai yo soki filme oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Landou Métallique, papa na Simona Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Béni, pour la film qui toko boye. Libota na biso na kati ya ngumba ya ville province ya Kinshasa. Papa, mama, tekorangai. Yo moto zali kotungisa mape ozali kobelisa. Ba maladie ya lolenge na lolenge. Solution esiriko ya. Na kati ya centre hospitalier ONG tosunga na biso ezali kobengisa yo papa na ngai koya kozwa lisalisi gratuit ya ofele pamba te sate eza na prix te bamemeli biso bapare professionnel na bamaladi oyo etungisi biso ngonga molai na maladi nyonso oyo ozali kobela oyo etungisi yo solution etikali kozwama te na bapare ezali kosila mpo na libela yo moto ozali kobela AVC hernie discale, nerf asiatique, douleur na articulation, makolo kovimba, makolo pasi, rhumatisme, maladie à genou, douleur na articulation, maladie à sucre, maladie à miso, nyonso bazali ko traiter gratuit. Ezala maladie à hémorroïde, ezali koleka kaka na bapare. Dekoranga itika tembe, welisa sate, eza na prite, lelo, bapasi na biso, kolera na biso, solution esiriko ya. Na nzela ya télévision yo papa na ye pe ko découvrir yo awa na sali pas même 2 semaines mais na yo ki changement pona nde na bandaki ko tambola boye na bandaki ko tambola penya boye mais na tamboli na zozonga pe sima na tamboli penya quand même pas même 2 semaines na tamboli olanda traitement changement ezalité babongiseli bino kine kitoko oyo batieli bino bapare professionnel atotambola kate osongi mobimba ezala bato ya hernie discale atozotambola na beke esengi opération
bapare ezosala opération sans cicatrice ata otambolaka te obwaki beki osongi mobimba bazwami na commune ya limete quartier kingabwa izame poids lourd ezala osala accident otikala na défaut bazali kosoigne nyonso na bapare gratuit ya ofele soit numéro ya telefone 081 11 44 873. Merci Nabino Banso Bozoki opportunité à côté à la film Oyo. Kaka ndenge otali parti oyo lelo lobby partie suivante ezali komanke yango te toujours nazoloba tokutanaka toujours na la tranche la plus suivie des films nigériens interprétés en lingala en Afrique centrale avec Daddy Cœur, Malebo Movie, le sexy boy, la voix angélique, 25 fois champion du Congo yeyo, a Elibiso système à 1308 code à succès code à mbongo code à moto au Symbiosiki yangonde ekotambusa biso kasi na lobi weba maman na lobi boye na lobi le 13 août oyo anniversaire nangai nako bakisa mbula moko nako poussa na bompaka nako poussa la pembe na liwa parce que chaque fois to bakisa mbula moko to poussa na kana biso nde pembe na liwa o kokima yango te parce que ato kimi yango biso nyonso to kokende le 13 août oyo na lobi le 13 août oyo ezala anniversaire nangai message appel cadeau soki penini kasi nyonso ya malamu ekouta pa na bino ekosala nga plaisir oyebisa Malebo joyeux anniversaire ekosala nga bien soki pe ba cadeau ezali na koboya te parce que eza quand même mokona bota maka mokolo mama Lucie maman abota Malebo ayokaka pasi pe abimisaka nga na mokili longonya na ba maman longonya pe na ba papa po bango nde basala ke to bokwama le 13 août anniversaire à Malebo ba cadeau na bino et vous avez vraiment les bienvenus. Merci Penabino Bozoko opportunité au talangai. Merci Nabino to kutani lobby ko bunga bungate so ki operdre programme na yo benga Malebo numéros affichés na ces écran na copie sur programme pinyo se koleka bien et tikali nanga se kolobali lobali oko kimia o mabota mabino to kutani lisusu kaka na film oyo ezali koya 1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbiosiki. Shana manane sana. Shana manana mayana saka. Dibi diba dia.